différence nini ekosala soki ngai soki nalobi nakende koatake makango na ye ekochange yo moko falo mona yango d'abord vivre yango comme ça oyeba décision kozwa aza na raison yo moko mona bango neno peut-être tozokosa yo balobi na ye ameka kovivre yango ye moko ndeko mwasi mpe andimi asala enquête yoka bango kuna baamoureux mibale bango wana epai bavandaka baye na moninga na bango aye kotala amoni mpenza mobali na ye aux anges lola na lola bazongesa ye mondo bango bakangeli yango mwa miso pasi keleka kofina ye ezali pasi na ndako eloko moko emonanaka te mbele ya mino azotala lobi eza ye pasi akoya kokwea bolongola ye akoya kokwea ye mpe kuna ayebi eloko te amoni eloko te eza pasi ndeko mwasi azongi na ndako mayele esili mama azongi na ndako mayele esili na sala lifelo na kati ya ndako lifelo na kati ya libala aye pe sans problème innocent mpenza aye na ye lelo aye na moi lelo aye mo avant 17h lelo aye mo avant bitumba te pardon s'il te plaît mpona nini biloko eza te biloko nini soni na yo olingi oyebisa ngai ke mwasi na yo makangu na yo apesi yo biloko akolia te nakokondima te ke yo pesa fami na yo mokongo likolo ya ndumba wana mwana mwasi obimaka ndako oyo mikolo nyonso olikisaka toute te journée la pa epai ya mwana mwasi wana oya ozongo osenganga biloko akolia ikene kopermettre ngai te nalakela mabe kopermettre ngai te nalakela yo mpo soki naleli epai ya nzambe soki nalakeli yo mabe yo kosouffrir vi na yo mobimba kopuse ngai te nalakela yo mabe nzambe abanda kobeta mwana mwasi makofi na libubu ozo répondre ngai boye impoli oza na respect lisusu te na ngai zoba yo zoloba na ngai otikeli nga biloko te ebongo bafootball abeta mwana mwasi oyo pase combien de fois nakoloba na yo nini zala soumise femme soyez soumise eza na bible soumission no na biloko akolia eza wapi biloko nazoloba no na sala attention musika na ngai ozoyoka te prochainement koloba na ngai okosentir abeta mwana mwasi oyo bafootball moko badouble pati nzambe merci beaucoup merci kuna baza koyela bango sango nini kuna lisusu likambo nini namoni kaka mesenke na memi mwasi na ye mbangu bazokende na hôpital nayebi te me faso amemi ye namoni makila ebele ngoloba nini makila nayebi te nayebi kaka amemi ye mbangu na hôpital me bilamba na ye nyonso ebebi na makila bazokende na hôpital zela tolanda bango ye wana na hôpital ndeko mobali sikoyo ozo regrete nini abeta mwasi na ndenge moko sans kutu tenir compte ya eta ya mwasi na ye na zemi nzambe na bomo sikoyo ozo regrete nini conseil bapesa yo na papa na yo eza nini na baparent na yo asawa balobi na biso boboye na hôpital bamemi ye kuna na salle d'op aza na salle d'op me makambo nini yango ekomi
accident asali accident nayebi te accident ngo ebandi ndenge nini nayebi te baye koyebisa ngai kaka akosi bango accident akosi bango ke mwasi ne asali accident. Ah, conseil baparent na yo bapesa yo mwasi aza mbeto ya hôpital nayebi te eza na verse nini ya bible kolia na mwasi kolia na ndoki wana conseil bapesa yo makambo nini yango ezoleka awa hôpital ya ndenge nini oyo moto akorépondre biso aza te kero namoni fo moko na biso azonga na ndako okende mwana wana alali ntango akolamuka akoluka motu oui namoni eza ide ya bien. Ok, yo koko kende na ndako surveiller junior s'il te plaît nakende kasi nakozonga lobi kasi kolia na mwasi kolia na ndoki mwasi aza mbeto ya hôpital wana conseil bapesa yo ti ah pasi komo kokosala boye na mwasi oyo ya yo moko monsieur Nkena oui monsieur docteur yaka na bureau na ngai yaka na bureau na ngai sikoyo nzambe o nzambe ah nini ko ye wana docteur abengi ye na bureau infirmière makambo nini ezoleka awa ça va nini yango yebisanga mwana mwasi oyo baye na ye awa aza na salle d'op nanamona ye désolé mais moyo mona ye sikoyo te aza na eta moko malamu te nzambe ekanisela biso nzambe ekotika biso boye te monsieur ike na makambo nini ekomi na mwasi na yo po akóma na eta oyo désolé mwana akufi asali fausse couche mais tozalaki obligé tobimisa mwana mais zemi wana ezalaki vraiment affecté azwaki choc makasi na libumu ariske mpenza vi na ye esengeli avanda awa pendant une semaine na observation et puis après une semaine nde tokolibere yaya na ndako mais yo nde faut surveiller malamu nayebi ke baaccident boye il faut éviter yango prochainement mwasi no aza vraiment makasi c'est une femme très forte. Merci beaucoup docteur na promettre yo ekozonga lisusu te accident wana accident oyo ya nini ozoloba te nakokomona ye ouais oui okokomona ye merci beaucoup ah une semaine plus tard esengeli mwasi abima na hôpital oh ye wana pe fala bima na hôpital ye wana bawiti kozwa ye ndeko mobali olingi oboma mwasi ya ndako mpona mwasi ya libanda likango ya libanda ndeko mwasi ye wana zemi elongwe asali fausse couche atali ndako na ye azomona kaka lifelo molili na molili libala yango babetelaka nga lisolo na bala libala eza bien yango oyo ndeko mwasi liloba ya koloba ezali te mbeli ya minu yeyo maloba esili na monoko bazofongola porte nakota na porte alifelo ou bien nazonga na hôpital kutu mwa kimia ezalaki pardon tokota porte lopango azomona porte ndako porte alifelo ezali pasi ye wana na bikoti ta bikoti loba te pasi kende pe ya zero date kende osala provision ndenge omesana ekoti yango elongwaka te lelo elongwe sikoyo ngosala nini ngolela Satan akosaki nga boni buzoba boyeko oyo nayebaki te Satan akosaki nga na age na yo Satan akosa yo na age na yo na mandefu ebele boye Satan akosa yo boni boyeko
tika bama ya miso wana oza conscient ya makambo osali osalaka yango en âme et conscience na suko koya koloba sorry pardon bolimbisanga boni boyeko oyo ezali pasi oyo ezali libota na yo ezali famille na yo ntongo etani mbele ya mino akangi kaka monoko azomona te aloba nini abanda wapi asala nini mbele ya mino mobali ye wana alamuki asaleli ye ya kolia na mai ya ye koservir ye lelo nde oyebi baservaka mwasi mbele ya mino akangi kaka monoko na ye avandi na ye kimia awa nayebi bandeko basi bozali ebele boza kovivre situation ya boye lifelo kati na libala mwana mwasi maloba ekei silence na silence mokolo ezali okoperdre ye lelo aza na posa na yo yo ozali na posa na ye te mokolo yo kokoma na posa na ye ye mpe akozala lisusu na posa na yo te soki yo ozomona ye mabe bato mosusu bazomona ye nanu kitoko ndeko mwasi mobali oyo oza konéglige ndeko mobali mwasi oyo oza konéglige yebake bato mosusu bazomona ye na miso oyo oza komona ye te ozomona ye démon bango baza komona ye un ange ye wana azokanisa nasalaki mabe mwasi silence ni o ni a ni kolela nima ya miso ye moko kuna aza kotala mwasi nabanda ndenge nini nabanda osenga pardon ndenge nini naloba nani akosaki nga naloba satana ubie bademo ubie bandoki bakosaki nga nabwakela ngo nani kende pa 0D azozela yo chéri ya libanda akotikala ya libanda ya ndako kaka mwasi no akotikala ya ndako oke osali buzoba nyonso oye nango awa emukoloka na ngika na nga okoti hôpital mukolo kobela oyo akoniokwa makaka eza oyo ya ndako 0D aza na posano te akokreye mutu ne mosusu ndeko mwasi ye wana aza komeka kolala pongi eza te pongi eza koya te ake api ake wapi bo fungoli miso mwasi oyo azoloba te na basilence mikolo nyonso boye mwasi ake komidiembika te boye mwasi boye ake komiboma ake komidiembika namoni fo na surveille yo ake komitia singa na kingo te boye ameki kotala bien mwasi oyo akendaki toilette akendaki kose soulager ye wana azongi pasi lelo nde okomi na susi na ye après avoir koperdre bébé okomi na susi na ye ndeko mwasi andima mobali oyo keba na mbeto yango batia babriki kebe kokwe keba na bébé na ye wana alali
Oh, ezali pasi. Mbeli ya minu silence eza kokontinue. Silence ya mwana mwasi ezokontinue baninga na ye mpe baza kotika ye te mikolo nyonso koya korendre ye visite. Bango wana mikolo nyonso baza koya. Oh, moninga malamu alingaka ntango na esengo mpe ntango na pasi ye alakisaka ke azali moninga. Allo Chine, lelo ndenge nini? Chine, s'il te plaît, koloba te ke ozoloba kaka te ti siko, s'il te plaît, toza baninga na yo. Partage na biso eza na motema. Namoni, il faut toyaka, mais pourquoi zoloba te? Namoni eza seri, tosala nini? Namoni ekozala, akotikala kovanda boye te, totambuse mwa moke. Te, namoni toyaka kotala ye souvent. Hein, tovandisaka ye parce que mobali ne aza te. Ambeli ya mino, silence na silence. Naza sur akosepela na mwa biloko oyo tomemeli ete bango wana lisusu lobi baye. J'espère que likamba mabe eza te, aza bien. Ngai na kolongwa lelo na ndako nete ti ntango akoloba lelo. Non, il faut to forcer aloba, aza na makambo. Te, il faut aloba lelo. Bango wana ba. Il y a le 2 semaines ekoki. Oza kaka boye bando bimi hôpital. Nayebi ke accident wana oyo esali yo mabe yango nde yango perdre bébé. Heureusement mobali no azalaki. Yango nde nyama wana yebisi bino. Après avoir kobeta ngai kolongola mwana na ngai na libumu. Zela. Olingolo bake mobali na yo muta betaki yo yango wana perdre bébé. Nzambe Yesu na bomoi José de Jésus. Akosaki na ye docteur na bango nyonso ke mwasi asali accident. Or ezalaki kobeta. Ndeko mwasi afungoli monoko. Yango nde ayebisaki bino. Abombeli bino ke abetaki nde ngai. Pasi. Ezali pasi. Oh, pasi. Nayebi te bakokopesa nga ta mbote te. Likambo nini na ba jeune fille ya lelo? Respect na ba mikolo ezalaka lisusu te. O bana ya ndenge nini bana basi ya mboka oyo? Bango wana presse. Likambo nini baza nango? Likambo nini nani azolanda bango? Bana basi esali bango pasi. Ke muninga na biso kokufa lingi kokufa, mobali nde abetaki ye. Tindenga sali fausse couche eza pona mobali abetaki ye. Akosi biso ke ezalaki accident. Likolo ya maîtresse na ye. Eloko nini bana basi oyo balingi basala? Oh, pasi.
baye pa ya likangu, baye pa ya 0D. Tala ba camarade likambo nini bana basi oyo baye kosala awa. Baye koluka likangu ya inkena oyo abimaka na mobali ya camarade na bango. Kobima mwana mwasi azobima na elongi basopeli acide. Basopeli acide na elongi, mwana mwasi agangi likambo mosusu. Vous avez raison. Namoni mbango oyo nasepeli oyo tosali. Miso ane kufa ye vine mobimba tika l'aveugle. Jamais akobotola susu mibali ya bato. Elongi na ye sili na acide wana na elongi. Sikoyo tosala nini? Tokende na ndako kuna. To régler problème na yo. Oyo wapi? Komi tungisa te pona 0D wana. Likanga mobali nga kopusa na lisusu pembeni na ite. Je m'en fous na ye nazo kipe lisusu te. Boningolo ba nini? Na ngolo ba ikena salo ya lingi. Oyo etali ngai pona ngai ya kufi. Ikena zaso na vi na ngai te. S'il te plaît, bi makambo zo sala. Mobali oyo aza ko prendre soin ya famille na ete azo mériter bolingo te. Décision oyo yo kozwa. Oza na raison. Naza sur ake musala. Na yebi te soka ke wapi etali lisusu nga te vi na ye. Namoni yo penza décision. Mwana mwasi awa pasi. Elongi ebebi misu ezipami. Ye kuna yo kisango. Tala ndenga zo ya mbango epa 0D. Kuno zo kosa na kolela. Tala ndenga zo ya mbango awa. Yesu Masia. Mon amour eza yo Jésus. Oyo nini? Nzambe na ngai, likambo nini oyo? Mon amour ba atake ngai, babwakeli ngai acide na elongi. Nzambe, oza wapi? Nani asali yo boye? Nani nayebi te? Namoni pe bango te. Mwaye namona te. Babomi nde ngai. Ozomona ngai te? Nazomona te. Nazomona te. Oyo eza nini sikoyo? Nazomona lisusu te, mon amour de mon cœur. Ah, pasi. Oh, memangai. Alela kuna alela koto. Yo lela apa apamba? Oleli kote kuno yo lela koto. Ah, mbeli ya minu ye wana mayele sili. Ah, asala nini? Asala nini? Ezali pasi. Mbeli ya minu ye wana zui mwana akomi kokendole kisa heure kuna na boutique. Pa ya baninga na ye. Ye wana na junior atikali na junior.
ye wana azokende olekisa temps. Eh? Nini il est ce soir? Waouh, 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 waouh. Tu es très belle. Oh, tu es très belle. Ozo loba na ngai? Oui, nazo loba na yo. Nani lisusu na loba na ye? Ange atelemi liboso na ngai, très belle. Oh, 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 oh. Et une étoile brillante du matin. Nazo loba na yo. Problème eza? Non, non. Non. Non, non, zela na zala mokuse, na zala bref. Na kokoza numéro na yo, s'il te plaît. Eloko nini ozo kanisi so prouver okinga na posa komona yo? Non, instant nange kosaka ngai te. Excusez manière na lobeli yo, kombo na ngai Jude. Na kokoza numéro na yo, s'il te plaît. Téléphone, zela. Mwana mobali abeli liboma. Na kokoza numéro na yo, s'il te plaît. S'il te plaît, monsieur Jude. Naza na téléphone te. Ata nazalaki nango. Nalinga kopé son numéro te. Non, c'est incroyable. Très belle fille comme toi. Ozo mérité nyonso. S'il te plaît, correction. Naza jeune fille te. Naza une femme. Oyo. Aza mwana na ngai. Yango naza koloba, yango nazo loba. Ozo mimona te, oza ko mimona te. Tu es trop belle. Oui. Mais non, s'il te plaît, mais nakoko mona yo quand? Waouh. Waouh, waouh. Waouh. Ndeko mobali abeli liboma. Tango bazomono mabe na ndako mutu mosusu azosepela na yo. Sala attention, oko perdre oyo yo oza na ye na maboko. Sala attention. Tango yozo kanisa anuni ba mosusu bazomona ye azali nani. Aye kozela ye alobi abimaka na coin oyo. Abimaka na coin oyo nazela ye soki akobima. Ye pe mikolo nyonso akomi kokende pa ya bakamarade na ye na boutique alekisaka heure. Atala bo. S'il te plaît, pesanga kaka numéro na yo. Pesanga chance na solola yo lisusu. Pona nini ozo déranger nga? S'il te plaît, nazo lingana s'arrêter mais moi été. Il y a de cela 5 jours oza ko éviter nga olingi nini na lingi yo. Je t'aime. S'il te plaît. Pesanga chance na lakisa yo o nazo sentir pona yo, s'il te plaît. Monsieur, naza marié. S'il te plaît. Nazo mona eloko ki marié pa na yo te. Eloko moko ezo l'accepter ko bala. Je t'aime. Oh, nazo mona c'est une femme très belle. Azana besoin d'affection. S'il te plaît, s'il te plaît. Oyebi ngai te, s'il te plaît. Oyebi ngai te. Nayebi te, nayebi yo te. Mais nazo sentir que ozana besoin d'amour, ozana besoin d'affection. Ozana besoin d'attention à mobali. Nalingi na lakisa yo yango. Nzambe. Mwana mobali ayebi ngai ndenge nini. Ndeko mwasi abeli liboma. Mbeli amino abeli liboma. Mwana mobali ake kotouche kaka ba point oyo evandaki ye na motema. Amour, affection, attention ya mobali epai na ye. Aseki pona mbala ya liboso na vi na ye aseka na libala. Lifelo na kati ya libala mbala liboso mwana mwasi aseki esali ye bien. Naza na posa na yo. Kasi nazo sentir na kati na yo, oza une femme oyo oza na besoin ya amour na affection. Oza na attention, besoin attention ya mobali na lingi na lakisa yo affection na amour. Ndenge azoloba na ngai mais c'est... Oui, c'est un homme bien, on dirait, hein?
alingo pesa ngai nyonso oyo naza nango besoin. E mbele ya mino aseki mpo na mbala liboso nasala nini nzambe oyo saint esprit songa ngai nzambe mpo na mbala liboso aseka na vi na ye batangeli ye nkombo ya affection na amour. Mwana mwasi abeli liboma akende na gauche azonga na droite, donc ei mbeli ya mino abeli vertige. nakutani na mobali nini yango nkombo na ye Jude auti Kinshasa kuna, yango asepeli na ngai façon zoloba, il est tendre. Je nasepeli na ye pe on dirait oza sûr oyebi ozosala. Oui, na niveau ya vie na ngai nakomi nango lelo na yebi je m'en fous na oyo eza ya malamu na ya mabe. Bien, landa motema na yo kasi sala attention na oyo ozosala. Oui, oyebi camarade na yo te, oyebi eta nini nazoleka nango nakosala toujours attention na. Oui, nasepeli ndenge ozoloba boye. Ndeko mwasi ayoki bien pour la première fois batraité avec tendresse, avec douceur. Ndeko mobali kuna pe Jude abeli liboma mbeli ya mino sakana na mwasi ya pembe aza moninga na yo mbeli ya mino okoko continue boye te. Non, donc ozosepela otelemaka na nzela mikolo nyonso ozelaka nga. Non, nazosepela te kasi accompagne nga wapi? Non, partout oyo kolinga epai tokokovanda tosolola s'il te plaît. nazokende na shop ya moninga na ngai. Bien, oui, nakoki ko accompagner yo. Accompagne-moi s'il te plaît, s'il te plaît. Ok, yako kota na voiture yaka nafungola yo ndeko mobali Jude azolengela mbele ya mino alobi non kosimbanga te, ça va mbele ya mino na mwa ba jeep na ye na mwa ba blouse na ye ya marque na ye. Mwana mwasi ya bato ya calme bazolekisa ye tan na libala. Ndeko mobali oyebi te eloko nini ozalaka nango oza konéglige. Eloko oza konéglige moto mosusu akozwa yango, sala attention. Moto ayebaka valeur ya moto na ye kaka soki aperdre ye. Moto ayebaka pe valeur ya eloko na ye kaka soki aperdre yango. Sala attention. Wana za mbeli ya minu yozomona ye kaka pamba. Mbeli ya minu ekataka basusi, ekataka bastress, ekataka baseliba, ekataka nyonso, ekataka bachômage. Oso mobali elipamboli plus. Ye wana pe Jude ye kotika ye pa ya camarade na ye. Mbeli ya minu akiti. Nayebaki ndenge nini. Moza na raison wana Jude. Oyebisaki ngai te kokoya na ye. Bomoni yango yo moko te. J'espère qu'aza original, aza bien. Moyen aloba te. Le temps nous dira. Ok, pianga inanu bouteille ya sucré moko na mela. Ekomi ya mikolo nyonso. Yango ndenge elekaka. Jara mobali oyo na bala. Non, ça c'est méchant. Je suis vraiment désolé, s'il te plaît. Je suis vraiment désolé, touché. Ça va? Esili sikoyo, esili nango, esili. Bien. Bon, nakotala makambu, nayebi te. Na koko memo na ndako, na komitungisa te. Non, mbala sima, mais pourquoi pas? Olobaka kaka boye, nazosepela te. Problème nini? Komitungisa te, tikanga na kende na nga na makolo, mwana na nga yazozela nga. Ok, ça va. Lokolo lingo kende yo moko.
nayebi te mbongo eza nango mingi te, mais prends ça, débrouille-toi avec ça, s'il te plaît, s'il te plaît. Eza nango mingi te, zwa kaka. Hein? Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Merci. Allez, bye. Ozo kende kaka boye sans même ata moi bipouepoué, ata moi. Ah, s'il te plaît. Ye wana pe apepuli jus de moi moko. Batu kuna songi pe baza komona. Ok. Tout le plaisir. Ok. Na lingi ozala les ozala kimia, s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci mon bébé, je t'aime beaucoup. Yeah. Olingi na accompagner ote? Non, quoi accompagner ngate, ça va, ça va. Mbele aminu ye wana kiti, ye wana ki. Juda lobi nzambe o. Mbele aminu. Oh, l'amour se consomme. L'amour, ça ne s'observe pas. Olingi mwasi, olingi mobali, oza ko observer ye. Oza ko zwango lokola jeu. Ozo mona ngo lokola jeu ya bana mikie. Kasi zali na mutu mususu ya koya ko se disposer pa na ye. Yo lokola oza disposer te. Likambo nini na azolanda yo? Oyo namoni na miso na nga mibale ezolanda ngai. Omoni nini na miso no mibale? Oningolo bani. Namoni mbele ya minu azo yamba azo pesa bipwepwe na mobali mususu. Non. Mbele ya minu wapi ezoloba? Mbele ya minu mwasi ya camarade na biso, mbele ya minu mwasi ya pembe obosani. Ah, tika boye. Ekoza la possible te? Hein? Oui, que mbele ya minu azamona mwasi moko malamu gentil, motema boboto ser en Christ asambelaka. Akoko sala makamba bote na lobi na moni mbele ya minu azo pesa mobali mususu bipwepwe ozoloba nanga. Do bino bo profitaka poza la kamwana malamu ser en Christ yango bino bo profitaka bosala ka buzoba bomonela ka ye. Soko tuninga na ebite natuna nani na ebisa nani. Ezokufela biso na motema, ezokufela nga na motema. Mbele ya minu ye wana. Na mbongo bakabelaki ye awa pa mesana kolala banzala. Asombeli yango penza misuni ya bien. Misuni ya bien na moi sucré. Eza bien, hein? Eza penza bien kitoko. Mbele ya minu azolia avec appétit. Alia boekala. Pilipili na mungu ekoti bien. Faut tolia o. Tonio kwa mingi. Tika tolia tomela, ok? Mbele ya minu azolia azomela. Sepeli nango, eh? Koto nzale zobeta moye wapi. Nzale zobeta zo konte misuni. 1, 2, 3, 4, 7 misuni. Mbele ya minu azolia. Oningo sala pipi? Ok, yaka na mema yo sala pipi, hein? Amemi un peu mwana kuna na toilette sala pipi. Tolia na biso, tonio kwa mingi na ndako yo, hein? Mbele ya minu akoti ya lobi. Ezali pasi. Nzambe na bomoyo. Onde biloko ezopesa biso esengo tozolia. Yango nde bazala kolia pe na ba 0D na ba makangu na bango. Ekomi tour na biso. Na komosala ba jeune, nga na komozangelo ka kolia. Ibongo 0D kuna 0D moete. Ye wana pe na musala azokende musala. Bakangi ye kuna na muninga na ye. Master. Il faut accompagner ngai. Sikoyo, le problème ikena. Soki omoni oyonga na uti komona lelo, okopesa nga merci après. Na lobi s'il te plaît talanga malamu. S'il te plaît na uti musala naza, s'il te plaît naza na humeur te. Soki eza ba jeune abino ya ko distraire nga s'il te plaît obetanga matolo. Pona nini yo sala kaka kanda boye. Omoni elongi nango ndiye na osaliso ba jeune. Accompagner nga yo kopesa nga merci na likambo na lingi na lakisa yo na monaki yango lobi lelo pe na moni yango. Oza sérieux?
Oui, pour naza sérieux. Vous avez mon côté de longinanga. Tokena nous total eloko nini yomoni. Lobi na mona ki yango lelo pe na moni yango. Motema. Basi. Bolobela ka basi bongo mibali bolobela bango te nzambe o. Awa jaune, awa na ba rouge, awa ceux qui basali drapeau a pays nini yango. Yo ka couple yango. Oza lokola Angelou. Aza lokola Angelou. Ozo sala nini na mosi nanga? Monsieur Mobali. Olo bananga oui na ole buno yo edenga yi nazo lo bana yo. Yo pusana. Ongo edenga na nini? Musika na mosi nanga olobi nini? Webi na yebi mwana mobali yo te. Nakutana na yena nute na vinanga nzambe o. Mbele ya minu. Oza normal? Nano mona mobali na yo te longolanga awa s'il te plaît tokende. Monsieur Mobali. S'il te plaît, nalina solo la na ote. Oyoki e aebi ote. Mi pesa respect. Jamais. Buzoba. Mwana mwasi oyo azali mwasi ya camarade na ngai. Kama munoko na zoba oyo. Yo pe nzela ndaku na lobi. Tolongwa tokende s'il te plaît. Nzambe o. Tokende o chérie. Soko za mobali simba e na nzoto tokotala. Zoba. Kotala mutuka tokende chérie. Zoba mutaba kwiti. Nzambe o. Ikena beta voiture double patte te o ba beta voiture double patte. Beta mo double patte. Bakena bango. Mbele ya mino alobi ayebi eta tikala komona ye na vie na ete. Cheta. Namoni nyonso. Nayebi te témoin oculaire. Mbele ya mino. Asundola mobali na ye awangani ye na miso na ngai akena mwana mobali wana. Quelle déception. Omoni nakotala makambo nazomona il y a quelque chose de bizarre quelque part. Tokokosala conclusion kaka boye te to condamner mbele ya minu non. Il y a quelque chose de normal te. Namoni eza na likambo moko na kati obiso toyebi te ata kutu ezali bongo je m'en fous nako préférer natika la célibataire nako ba célibataire na ba déception boye jamais natika li célibataire siko yinkena wana tango azongi mutu alongwe malembe azongi ndako azongi nenda kabo te. Mbele ya minu ye wana pe azongi ne calme ba yo tika ye. Mbele ya minu akomolata pe mwa ba blouse a bien na mwa ba jupe droite pe a bien. Na yuto mona kuna eza nini omoni nini na nini yebisanga nini komeka plus jamais omeka oyo lingo sala. Prochainement okomeka kotombola loboko na yo likolo na nga nalobi keba. Fourmi akolia lion aoboma lion keba. Mutu azalaka ko respecter yo monaka ezoba. Mutu azalaka ko respecter yo monaka ezoba. Atosaka yo a respecter yo mona ye inutile mona ye fourmi déchet. Loboko etikali bona mobali ke baba ekolimo te avandiko azongi pena mutu. Noko papa leki nabengisi bino awa po bosunga ngai bosolola ebo tuna yeba question botuna mwasi na ngai mpona nini alingi atika nga mpona mobali mosusu aboyi nga pourquoi botuna ye pourquoi alingi aboma ngai avant nasali nini yo sali eloko te mwasi na biso oyoki ye eza vrai eza ya solo banoko na biso merci mingi penza. Oui naza na mobali mosusu epi nalobi nakotika ye te na okontinue na ye. C'est vrai
nalingaki naboma ye, nalobaki soka tomboli loboko na ya simba beta ngai na oboma ye. Nalobi ke na ya kotala bandeko na ngai famille nango zwa dot na yo pesaka naza so na posa na yo te. Ya kozwa mbongo na libala, nalingi na nga so libala oyo te, nasi nalingi mobali mosusu. Nalobi libala oyo eumela osala nango eloko te. Nzambe o. Ya komona bapara na ngai famille na ngai ozwa mbongo na yo ya libala. Ikena. Oyoki mwasi na yo. Yo lingolo banini. Bozo pose nga question oyo. Oh. Bakoko, banoko, bapapa leki. Na ye na ndako na bino na memi bino awa. Pona bo pose nga question oyo. Mwasi na yo alobi alingi lisusu yo te. Alobi alingi yo te. Et puis alobi clair. Alobi clair te ngai na kondima. Banoko. Bokoki boza bamikolo bolakisaki boza baadulte bolakisaki adultère na binoko bokoko boyoki ye pardon boza baadulte bolakisaki adultère Nzambe ekomi ya mikolo nyonso mbeli ya mino azopersévere na jidi oyo babenga yango telefone android basalaka boye nasepeli na fone oyo osepeli na fone oyo Nzambe o yo za normal makamni ozosala bo yo likambo nini kona mosi na ngai likambo nini mpona nini ozolanda kaka basi ya bato oza na mwasi no te oza normal oza na manière osala nini na mwasi na ngai oyo aza mwasi na ngai nalobi kende oluka mpe oyo ya yo tika mwasi na ngai yo lige nini Nzambe o ekomi ya bitumba basopa ye lokola saki na se football Nzambe o jida beta mwana mobali encore yepe mutaba kwiti azongi ndako pena loboko evimbiko basopa ye lokola saki porter amemaki saki asopi yango pena na se asopa na penda en vrague na se ye pas oki matin avandeli ye pe en face mbeli ya mino azoseka andeko mobali obalaka mwasi okomisa ezoba na ndako mwasi azoluka meme ya kolata aza koluka ya kolia yo mbongo na bamakangu mbongo na yo na ba 02 ba 03 mbongo na yo basi ya libanda baza kolia mama zala calme zala calme soki yazomona yo mabe bato mosusu bazomona kitoko ti lelo soki yazomona yo baby nga nazomona oza nanu bien nazomona oza nanu propre oza nanu chic nazomona oza nanu lokola angelou soki yazomona yo mabe nga nazomona bien nazomona gentil nazomona encore avenir liboso na yo zala kimia ndeko mobali soki mwasi aza konéglige yo oza mobali kotikala mobali zala calme Nzambe aza komona nyonso aza témoin makambo nazotanga na livre ou bien nazomona ngwa live bapapa leki banoko nabengi bino lisusu awa nalobi nalingi na miboma mwasi na ngai azoboya nga naza na posa na bino boconvaincre ye naza na posa mwasi na ngai azonga s'il te plaît tozali en mesure te ya koconvaincre ye yo nde ozokisa motema na ye yo badesizio ozwaka yango ye pa zwi yango na koloba no sikoyo ozofuta kaka masumu ya makambo osalaka wi oza na raison mbeli ya menu mwasi na yo biso toyebi akoki kose komporte boye te
yo yebitina yo il faut obuka oyo yo lonaki il faut yo changer ou se corriger peut-être na yebi na salaki mabe na traita qui est mabe na faire souffrir qui est li felo na kati ya libala na changer na yo ki mate ya José de Jésus na bongwami oui kende ko prouver ye que yo bongwami o changer sala yango le plus tôt possible. Dans les cas contraires oko perdre ye penza pona libela sans effet pona nini boloba boye ko bino boza ba homme sage te alingi komona ngai te mungongo na ngai ezopesa ye kanda alingi te loko te na ngai na ye bosunga nga bakuba mikolo tozoloba la même chose oza mobali zonga epai ya mwasi na yo zonga convaincre bolingo na yo oyo pesa ye convaincre ye changer lakisa ye ke o changer lakisa ye bolingo lokola première fois oyo yo kutanaka na ye maloba nyonso oyo olobaka na ye alobi na bala ye yo olobi nini nalobi atianga pression te mpo nazwa décision na nga siko mobali nokoyebise nini mobali nini akosala eloko te akosala nini na posane te ye andimaka teke nga na kokolinga moto mosusu nalobi nga na kozongisa ye oyo ye asalaka ngai aloba na nga napesa ye deuxième chance alobi yango nalingi nazala libre lokola ndeke naza na besoin liberté na pumbwa nzambe sikoyo nakoya na bandeko na nga kan mpo na dot nalobi zala un peu patient yango ozolobaka kaka patience nazo comprendre te est-ce que yo olingi ngai te oui bébé je t'aime beaucoup naza na besoin ya temps mpo na résoudre nano baproblème naza nango ezali mpo na problème ya dot soki d'accord soki ozobanga napesa yo enveloppe nga moko namemela bango nono nasala yango yebisa nga olingi ngai nasala nini yebisa ngai ko ndenge nalobaki zala patient nazala patient tan ezoleka oui olingo loba nini ke tan ezoleka je t'aime yango nde nazali vraiment pressé ya kozwa yo mobali moko te akotika mbele ya minu lokola yo penza ya minu makasi ezokisaka penza boye atika yo kaka polele libanda boye non natia yo na ndako na nga s'il te plaît soki olingi ngai tu dois apprendre de patienter. Pourquoi? Ok. Patience. Ok. Jude kuna pe patience esili. Ndeko mwasi wana zalaka kobima na ikena. Ye wana misu ekufa. Misu ekangama ezipama. Ye wana akoma komandie mbongo na nzela. Akoma komandie biloko na balabala. Ndeko mwasi oyo nyonso yo kosala na mokili oyo ndeko mobali okofuta yango oyo moni esengo ya kobimaka na basi ya bato kasi nalobi yo soki bato wana bafutisi yo mabe ozosala te nzambe akofutisa yo yango mosala yo moni ya malamu kobima na mibali ya bato kasi soki basi wana bafutisi yo mabe ozosala te nzambe akofutisa yo yango luka mwasi na yo luka mobali na yo. Je te supplie par la compassion du Christ. Tika kobimana basi ya batu, tika kobimana mibali ya batu, pardon. Mokili oyo ezali penza ya biso te nzambe mutasala yango na mibeko na ye asala atia na kati ya mokili. Eza yo Yesu Masiya. Nasengaka yo boya obalanga. Na proposaka yo libala. Kasi yo boyaka. Tala lelo ndengo komi lelo.
omoni ndenge naza nakomi ndenge nini tala ngai zoba mwana mwasi osilisi koloba ozoloba na nga soki nasisi koloba oui nazoloba nano yoka natuna yo yokanisi nani akolekisa temps na ye aya kosolola na deshe ya yo lokola ndenge okomi boye sans effet oyo eza normal te na kopapo mbata na yo na papo moto azomema yo nyama zoba liboma bademo ndeko mobali asengaka ye libala ndeko mobali alingaka abala ye aboyi mpona abimaka kaka na mobali ya bato otika fiancé na yo ya bien odecevoir fiancé na yo mpo bima na mobali ya bato tala lelo na nzela akomoseka yo tala mobali ya bato olandaka ezali pasi na makambo ya boye nzambe ya kosunga yo te tala ndenge okomi kosenga mbongo lelo tala okomi inutile na balabala oyo yo ozalaka kosala okanisaka yo nde moto ya makasi bien aimé nzambe akopermettre makambo ekoyela yo na ndenge ebele nabengaka ye le dieu des possibilités aza na baposibilité ebele ya kokitisa yo na se nzambe aza na bamoyen ebele ya kohumilie yo ya kozongisa yo mpenza na zero na poussière ntango yo ozomonaka yo okoki na nyonso okoki nani na nyonso te mwasi wana aza na ndako abimi zoba yo nde obimi moto ya mayele kasi moto ya mayele ye nde apesaka zoba mayele zoba ayebaka azwaka mayele kaka epai ya moto ya mayele likambo te toza na systeme age kizengi biso bakizengi te biso bazoba botolanga mwasi kende na ye botola mobali kende na ye likambo te biso bazoba kasi tokotala nani zoba nani moto ya mayele sala attention oza na problème nini oyo yo osala yo obombi na motema mabe nini yo osalaki nani benga José de Jésus moto na nzambe mwana na nkolo ekelamu na yawe numero ezali wana benga José de Jésus loba likambo yango nini oyo yo osala nani mabe soki ozokoka kobimisa yango te tokosunga yo motema na yo etikala polele bien aimé banda na kose corriger à partir du maintenant banda na kose corriger soko bandi kose corriger lelo lobi na yo ekozala malamu soko oza kobima na mobali wana soki oza komona ke azali penza ya yo te etika ye azali ya bato luka oya yo olongoli ndeko mobali bolingo na mwasi na ye na ndako ndeko mobali aniokoli mwasi na ye na mwana na ye likolo na yo yo wana okoma kolesa ye kolatisa ye kolalisa ye mokolo na ye na ndako aza kolela kasi yeba nzambe aza koverifie aza komona nyonso ndeko mobali yo nde moto ya mbongo yo nde bogar yo nde mobali malamu okimisi mwasi wana ndako olongoli bolingo na ye epai ya mobali na ye likambo eza te yo oza moto okokana nyonso te kasi je te rappelle n'oublie pas que Dieu est une machine à destruction. Dieu c'est une grande machine à destruction. Nzambe akodétruire yo na tamukie nzambe akodétruire yo nzambe asilisa baégyptien armé mobimba na mer rouge asilisa bato nyonso na temple près de 3000 personnes na époque ya Samson abuka temple bato nyonso bakenda nzambe afongola mabele bato bazinda sala attention s'il te plaît nalingi oyo ede ngai nasolola na mwasi na ngai oyebiki aza koresiste nasala ngo mpona nini paske naza na posa mwasi na nga zonga nalingi mwasi na nga zongela nga pardon s'il te plaît ikena kolekisa ta na yo te mbele ya mino oyo nayebi alingi nesu yo te oui yo osala ye mabe tika yakende na ye uchi ozoloba na ngai mpenza boye ikena s'il te plaît naza gentil na yo à cause ya mwasi no aza camarade na nga
soki na utiliser penda mabe oyo soki na kanisi mabe oyo sala e na koka sololo te na koko solisa oto tia pe makolono na boutique na ngai awa soki na kanisi mabe osala camarade na nga abima akende tika boutique na ngai ngoma we après avoir ko maltraité ngai na ya kobondela ya zonga na lifelo na kati ya libala mabe yo osala bato nyonso bayebi yango oh pasi oh ezali vraimen pasi ndeko mobali ye wana azoluka nani akobondelela ye mwasi ye wana asa akenda oh mwasi motema ese kenda atikala kaka nzoto poso ya pamba mbeli ya minu ye wana akenda oh ndeko mwasi sukasuka okotikala yo moko bato bazokosa yo baza koencourage yo ntango nzambe akobeta yo okotikala yo moko okotikala yo moko moto akoyede yo akozala te oh ezali pasi ezali vraimen pasi oh yo wana okimisaka mobali ya bato ndako luka nzela te wapi nzela bozala obima na ye oyebi so nzela te ya kotambola oh ezali pasi c'est que l'homme aura semé le moissonnera nzambe azali nzambe akotikala nzambe mbuma nini yango tiaka na mabele ezanga kobota ekobota mbuma mabe oyo yo ozali kosala oh sala attention mobali ya bato akozonga epai ya mwasi na ye mwasi ya bato akozonga epai ya mobali na ye mama sala attention ndenge oza kobima na mobali mosusu zongisa makanisi na yo nsima zongisa makanisi nsima avant que le pire eya oh nzambe alingi na yo se convertir nzambe alingi na yo se repentir nzambe alingi ozonga moto soki oboyi kozonga baconséquence ekozongisa yo d'une façon ou d'une autre oh ezali mpenza pasi oh ezali pasi na bato ya mokili nayebi te jusqu'à quand bino bokokontinue na vie oyo oh bato ebele balanda nzela oyo basuka mabe tala ntina José de Jésus aye lisusu kozongisa makanisi na yo nsima José de Jésus aye lisusu koloba na yo kanisa esika nini yo osalaki mabe affronte mwana mwasi wana obimaka na mobali na ye senga ye pardon soki moye ezali te ebenga José de Jésus nakosunga yo tokosolola na ndeko mwasi tosenga ye pardon soki mpe ndeko mobali tokosolola tosenga ye pardon afin ke yo ozwa kimia afin ke mawa na nzambe eya lisusu likolo na yo oh pasi oh ezali pasi ezali